Voilà, très heureuse de vous retrouver dans cette émission Canal de Star avec Naomi Moussa et Air Force One. Émission pe Sarabino Bapo, ça dans émission édifié Arabino na kata banda kunabino. Voilà. Aujourd'hui, je reçois pour vous Betty Masengou, journaliste international, coach Zidane, journaliste à Sala Sala et Belé. Parcours naïd, il est vraiment moulaï. Donc, Azapunza, icône pendant la carte monde, il y a chronique musicale, voilà ça chroniqueuse, vous voyez bien, à l'écart ça parcours naïd vraiment moulaï, à l'écart na CBS, à l'écart na TVS 1, à l'écart na Canal Futur, le lot azana Congo promo. Donc, nazana aborio kato so la vraiment moulaï. Bonjour Betty Massing. Bonjour Air Force One, Naomi Moussaï. Donc maman na Jolina Ikukumu, bonjour naba fan nyonso balingara Betty Massengou partout dans le monde. Je sais très bien que vous êtes très nombreux. Vous avez une émission ya Naomi Moussaï Canal de Star. Et donc babi so le kin émission c'est quoi Star. Donc le roi Betty Massengou ba invité une émission Oyo. Donc c'est-à-dire que Betty Massengou pas ta star. Alors de gros bisous naba fan nanga nyonso balinganga la joie ma depuis dans la carte à France, l'hymne national. Je pense aussi à celui qu'on appelle John Lubila l'exceptionnel depuis les États-Unis, champion Kaimbe na Kenya, Blaise Kava la carte à Kenya, de gros bisous aussi à ma maman chérie, maman Kati Bakisa. Pour Betty Massengou a commis au Azali grâce aussi à ma maman. Donc maman Aboukara Mabolongo Abonde la pona moi nae tant que na ministère amen et pas apôtre le Paul Mutombo Kalombo. Donc à Boukara à détruire pour qu'on ait mis destruction des hôtels à détruire kakaba hôtel nyonso itama na via bana nae. Et puis Bambo Tebele puis na pasteur nanga mon pasteur Maïda dit le pasteur Olivier Temete mais na église Rehoboth na commune à Lemba. Salutations à papa Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin, en tout cas sans oublier mon boss donc my big boss l'ingénieur Rafingindo depuis les États-Unis. Voilà naeka ko répondre na ba question nyonso o Naomi Moussaï otunanga pour ba Tebele ba okamo balabi Naomi Moussaï au format yo ensemble na papa Dave oyamba epene émission lelo sko ya yambi donc Moussa na biso c'est toujours comme ça yo yamba rabatu mais ça peine un jour yo pe ba koyamba yo lokwa lelo je suis là, je suis disponible on a ba question nyonso otunanga na répondre. Voilà, Kande Boyoki alobi aza disponible donc tozana awa ba question eza bien préparé boroyo Kande nga repé c'est la Kande pa lobaki ayambanga la émission na mingi a formanga yena boss nanga Dave Moubama mon boss que j'aime beaucoup DG na ngai Betty Massengou mais entre temps aza concert na ngai yango lelo na yambiye ya yambanga pe mingi lelo nga na yambiye donc boza la brancher boroyo ka vraiment torolobela vraiment monte na biso ndenge ni ezo kendele mais avant wana na nous a sa biso parcours na Betty Massengou c'était quand oyo banda musala o. Oui, c'était vers les années 2007, si je ne me trompe pas. Donc, si j'ai une bonne mémoire, Betty Massengou a bandi télévision en 2007. On a tangana na ina, on tangana nous université, mais nous avons masalenga ngolupe na bandi musala en même temps na kenda classe na ya pe émission na Canal Futur télévision. Bisika o l'ingénieur Dave Moubama abandai ko sala qui responsable kuna et puis bazaki na ba te belé na bandi na Canal Futur na 2007 2008 2009 10 na yo longwa na 2012 wana Canal Futur et comme il y a Vital Kamere Durkab Nabiso ya mokonzi quoi donc là ya sombiango nga barete na kinga parmi ba journalistes tozalaki ba mususu ba boya kozwa bango mais nga barete na ngai na tikala ka journaliste moko ancienne na tikali pe wana na bandi pe ko travailler bien 1 mois 2 mois 3 mois après ba yo kanga chaîne donc ba yo kanga chaîne vu ezaki série ya ba makamka ba campagne et tout ba ka ba élection bilo mo bongo les ba kangi Canal Futur One et comment qu'il fallait non avant ba bati kango fo président de la République ko azalaki à l'époque après sa autorisation ou mais la question il paye ba temps ata ba 2 ou 3 ans et auto zongela kaka la mingi tene na longwaki le na longwe na yo kende RTVS 1
na badonse d'émission ezaki koleka chaque dimanche avant émission Hélène Kalema émission nanga moto bande koleka na PCP bambo te belé alingaki pe trop ça sala bien baza pe parmi ba sœur Betty Masengo appréciaka et émission nanga bando leka dimanche na 10h à partir à 11h émission Sili après ba autre détente musicale 12 ans d'émission ya Hélène Kalema bandi là na yo longwana na yo ke wapicom pe na mona ke ngo vraiment simba ki penza te vu ko sala trop mais mbongo penza ya malunga te na ko longwala nga na yo kende CBS télévision biska obetima senga bane ko sa émission socio-culturelle no yamba ba artistes musiciens et puis ba danseuses et puis na yamba presque tout le monde tondo le blaka ming sur la culture congolaise mais dans monde internet na yo banda na 2013 Ezaki à travers mon grand frère chéri, my big bro, à Bendicap, na PC Bambo Tepskaza depuis Lubumbashi, na Kolo Ezukuna Pesa Osala Pe na une chaîne de la place. Aïba na kin ingénieur Rafingindu, na kin avant ingénieur Rafa Kende Poto, na Raga Télévision parce que mon frère fut un rappeur, Azaki rappeur à l'époque, abano kitika ba CD na ingénieur Rafingindu obe télé na télévision na Raga Plus. Après si et comme la moment ko ingénieur Raphaël Ozoaé à la qui s'endeni basala montage, réalisation, il y a ba clip et ba émission et tout. Alors ayo kelengi na ayo kene na Beaux-Arts, place akena pe ozoa diplôme na ekuna na réalisation, na audiovisuel. Alors aye sikoyo ko si sa classe ingénieur Raphaël Paquet Poto. Parce que yo ça là que quand on est solo on a Facebook, ba WhatsApp et général fa fongoli internet. On a 2012 on a toke 2013 ba internet mais un succès aux a leloté. A bengi grand frère nanga na besoin de nanga film moko za télégénique elle parle bien na ça besoin abanosa na site nanga na fongoli a sala émission. Jour ngo abenga ki grand frère et osa ke maman abiso azala ki wana maman chérie maman Katiba Kisa azala ki wana quand on a musala moi na avancé ayo ki ba oloba que ba na besoin journaliste et tout aye si grand frère na oh mais yo za na petite sœur na journaliste ça la émission bien bona boy pour la nité loka ya zo luka journaliste au branché na petite sœur na yo bien OK abengi nga non nana cop moko boye mutu na poto bo baza bezo sala ka émission internet wana nga kudo ba émission internet parce que Congo pour mes site liboso nga na bando ça la ti lelo na ka kuna azui numéro nanga pesi ingénieur Raf azui pa apesi yanga après ingénieur Raf auto benga abengi nga na téléphone komelinga et tout na WhatsApp na Facebook na apprécié yo na monio atele ba photo na Facebook bien en tout cas tu es jolie et puis nga ça besoin fiaza télégénique tanga oloba émission puis mutu ba mona o donc oza penza bien et tout au sala nangai na m'équipe un peu koswane non nga fona sala il faut boy abaki pas de problème bande émission to babilo kunyo sono do biana et on a déjà résolu après na yo ban émission je pense émission nga liboso na sakina Kabose Mbo Akanda na PC Bambo te place Azali président donc na ça na aussi l'émission mo sur le phénomène Kuluna donc na aussi l'émission émission coûte na sala en anglais ba tout coûte ba quand bi oh mais fio solo ba pas anglais bien on la coûte à l'époque na zo apprendre en anglais ndeka lelo pe na après na rakaka mo muke to bunda nango ba bi oh non ba PCP raf ba coup de chapeau en tout cas aujourd'hui fio ala bien et tout ndesiko na bandi siko be émission nanga 2013 na bandi koyamba ba artiste musicien na bandi koyamba ba comédien donc carrière nanga penza ya musala on a bandi on a 2007 donc de 2007 à 2019 ça fait déjà 12 ans donc 12 ans d'expérience na musala oyo. Voilà, merci na parcours na yo ningo beteli biso Betima Sengo ba fan no pe bazo landa yo oye ba mona ka Betima Sengo donc oyo ki parcours na ye ndenga banda ki 12 ans donc aza vraiment aza ba chapeau belé azo mérité vraiment cause la journaliste cause la chroniqueuse Betima Sengo 12 ans wana na ndimite ki cause la facile na vie na carrière na yo donc na ebike to sa batu to kokuta na ba avantage ezalaka ba désavantage pe ezalaka mais sikoyo na parcours na yo eloko nini pena oyo et décourageaki yo ba désavantage to banana na ba avantage oui mais ba to banana na désavantage nini oyo kutana nango vraiment na musala oyo lobi penda ke pour nini na mpona musala o. Voilà
En tout cas, ils ont belé, bah avantage, on a bah désavantage, il y a musala oyo. Musala oyo eza ngana benga ngo, ce n'est pas facile. C'est vraiment difficile hein. Pour bato ba mona musala honnête ya musala moko oyeka aussi micro banzo loba et si non biso abetima sengo to beta ba makolo banda awa em sous distance ya na komeneti banda awa em sotati victoire makolo ouais de lembati victoire transport pesate auquel luka invité au sali pene invitant ou émission te au zonga au beti pe makolo em super bon transport ezate em super au talaki mbongo na bimena ngoza mukenanga na cameraman yo zwa kaka oyo o telengani em so tali na pe transport passe o lobi banana ndo za transport zo yate na bana no tamo makolo peut-être so na komi mo liboso kuna na zo transport o bali pe makolo na komi liboso kuna o zo okenda ka pe kaka okenda tu o so rapé na komi petit kotoyo ndo yo sutuka oyo zo transport donc na souffra na musala on a 12 ans oyo ezaka 12 ans ya bonheur te ezaka 12 ans ya souffrance mais gloire à Dieu ti lelo nazo persévérer kaka na yebi ke to percer to koma po betima sengo akomi ta sali na eloko moko te oyo ezana ka debi to koma parce que nga na polela ba mbula na musala oyo on Naomi Musai nga na oyebso ezaka ba deti ba conseil on a ko pesa na yo pour que lobi pe kombolo pe tangama musa na opesa na valeur na polia bambula OK ça l'émission pe lambo latakiko et polimbula bo obima bo ke soit transport boy mbule bandi siko otali mbule bandi déjà bilamba poli na ke ça l'émission bo ozongi pe o tourner émission te mais ozonga bilamba ya mai na ndako. Et en plus de cela elo musus openga na benga ngo za difficulté makasi na vie nanga oyo. Et c'est un net mauvais souvenir. À chaque fois, on a fait des coups de Natal. Musala ope po sana tika na ngango mais tellement c'est toujours dans le sang. Oyo ngamo na lobaka. Et ça musala nzamba pesa ngango na force ngote na luka ngote yelanga ka na bopete. Presque ba misana mingi onga na salaka na salango sans CV. Donc na sala CVT on a quoi ça demande au CV au sutukara boy donc ngala banzambe déjà tindelanga ba ange d'aba zolinga musala ce que essayer réaliser na bomoto mona ka muta benge yaka boba na musala yaka même là na banana Canal Futur même na ba chaîne mususo na sala ba RTVS ba CBS donc yo mona na pesa nzambe vraiment merci même na ba Congo promo na tobeta histoire yonga ta nazo nyo comme na musala o na toujours na amour nga sala musala o avec beaucoup d'amour na bolingo nyonso na pesa na mi pesa nga mona mi baka corps et âme na esprit pona nini po na linga musala o mingi na kesa l'émission na lobeso na zonga na nzela tokutana na bakuluna na zaka na Rigel Lubanza Dio otobanda ko former pe confrère na yo bosala na pe site moko papa Daf Mubama l'ingénieur tant toute émission to zonga cameraman na biso ton travailler na Jean Bilongo il y a eu des transports à zongi nga sikona na Rigen to tikali to c'est la transport bato ba yebes lo beson pota répétara na sima palais du peuple sur moi en face tellement transport d'ailleurs pas stop to pour ça moi muke to zo transport côté ya boulevard Triomphal wana to telemi wana to c'est la transport to mona kaka deux garçons mo babime la biso wana ba menasanga pas possible na ça qui coûte on a sombaka na regretta ça qui on a tilé parce que ça qui wana na soma moyen tanga ba kombo te ponga za avantage te ya boyebi très bien ezalaka mbongo moko ya mingi pona ngo bimisi mbongo ka posomba sac magana sepele na ngo mais sac yango pe na tamo na ngo natamo nangoka une fois na concert alors na émission na kelonsa na lobeso na nzela bakatanga sac yana coûté beba même si on a koka osuko tambo na ngote bakatanga sac boyiba obo alinga na yebite po amona ki sac onza ki to peta bulaki eza na bambongo ebele na kati amena senga kaka zo ngai sac et ça yebite ba téléphone na kati et puis peme na simaki sac ya caméra do ba matériel na biso ba matos nyonso zaki na kati tellement na protéger ba matos moi bazo bena sac ya matos bazo bena sac nanga amena simba ki ya munene zaina ba biloko nanga na kati mais gloire à Dieu na kuei papa na se relevé donc na telemi directement et souvent esnga na tema na boulevard là na temi na boulevard bona bazo ganga ndomo ka jeep moko ye telemi wana papa na kuta tunanga te
nani bo maman afungula porte ya Matisanga l'air Matisanga bo Matisanga na Rigen pas Mati po atuni problème ni na kata Jeep tonto il non papa to ute mission na journaliste bo na Monica babiloko bo zaina ba trépied to sime caméra bilo na Monica babiloko na bino musanga bien to ko sa émission na lobeso animateur abando beta pa wera mais alongwa sala orchestre na e sko to zonga ne to kutena bakulu ba menacer biso abi gloire à Dieu basali bino mabete nazwaki ni pota ni eloko donc nakumisa nzambe papa na tiki biso tina victoire à partir de victoire né na yo zo taxi na kei et puis garçon to bande pe ko former journaliste ya l'ingénieur papa Dave Mubama ya Canal Futur One pe Canal Futur News na libanga TV garçon wana a zupe transport ye pazongi pa na bango et on mona acte wana et bolingo wana biska papa na zanzamba pambula parce que alakisa bolingo envers biso a ebité on mona za même so na rouler na mutuka na voiture na mutu nyoso na mona te minare so kenenzela nga na okende otuninga kaka madame oke wapi ote na okende limité yo poke na matisa yo o ma po kito futa ngata différente na ko aider parce que ngape ba aida kanga donc c'est comme ça yango moni etikala nga net moi mauvais souvenir na musala oyo mais yango te mutu sala que na abandonné parce que zakika yango mais na abandonna mais tellement na linga musala ngo mingi na so continuer ka ko percer nango et puis mauvais souvenir mon sousou o ezaki à l'époque ton nom na yebanité na bani musala sika okende o sala émission na musicien boé tema yebi onon te o mona net a o négliger o un son fan di soko que 12h bo sa émission ti 17h o fan tali o lembi na kolembo baye na ko silika kuto siliki ni nyango la kisani nyango o mona ba msusu mona l'air o mona bongo pa simite la zombi mais ngana be ngabi eza parcours ya vie non zonga te non zeti to sala ka émission ba msu ba sa tu ma sengi za mbambe ngabe winga na za mbamba ngaso na sale lo kwana te motema nange zala no likolo ti non sala ngo pe motema nange kiti moi je suis comme ça ya on monaka que dans na détermination tellement et bané ko décourager ngate na no mona ngo pe ekanga manga na elongite mais les contes etika histoire on ngane na lobete lango bato e bando fortifier ngai na no baka que non na okoma ça ira toujours na oya artiste mususu bomo na fandiso mosukutu boyokane émission boyokani 12h tokutana exemple na victoire ngana comme victoire na benga boy téléphone ele kasute akangini téléphone mais yo déjà longwa kinda kuna yo oye victoire pour ça l'émission o talaka obi ah seigneur musala obondeng na tika to ate oka motema moko elobela ngai continue si lelo donc parmi mauvais souvenirs mais lelo nzamba sala ngangolu mauvais souvenir wana lelo comme bon souvenir au mona donc betima se ngala souté o bengi artiste na 12h 5 émission 17h non yo moka na respect aux anons envers nga pe na respect aux anons envers yo et puis na moi combo mukio betima se ngwa sali na ndenge ya malamu po ba mususu faut tolo bango faut qu'on se le dise dans ba journée mususu basali comme na ndenge ya mabe na ndenge pa ya buzoba ya bêtise mais betima se ngwa sali kombo na ndenge ya bonzambe malgré ba succès mutabuzoba ya munene donc o ba mise bele kutu ba koma okimai est-ce que biso siko gloire à Dieu donc na ndenge ka tozaleli et comme la biso le facilité au bengi artiste soit en attend ay biso ki na attend passe à la maison OK pour ça l'émission so pas en attend te non betima se mikolo na mo ba travaux tozena no so ba travaux nange sidi to ça l'émission donc c'est comme ça un peu comme ça yo pour ça disponible il y a ça disponible te temps et permet so ya comme disponible ça disponible mona na ke na ça l'émission na sans problème mais parmi ba bons souvenirs aux années ba avantage ya musala oyo nga na kota na bureau ya mokonzi munene openda soda mapinga ekolo donc général Oleko na mona eboye na kota na bureau na tepe micro na tourner ba question na musala oyo kaka senti batu ba okatele ba sali ba général Kanyama l'esprit des morts ba okatele ba sali yo mokuto obanga sali to tanga bana mike o mona ka soda so ba o soko na nute attends j'appelle les sodas yo kimi o pumuna obanga ka soda kaka ya pamba wazana kaka likiline to lobana lingala donc ata na fonction mon côté yo moko bangai siko bongo oza na fonction oyo bato ebele ba olengai mais ngai na musala nga oyo nakutana na bango o sentir que tout ne va pas question sans complexe donc musala o et pesanga na relation
na yeba na batu mususu o peut-être fimo kwa balabala ya nzela po abenga na mutu wana eza difficile. Donc jeune fille mo kara ya balabala bazwa téléphone a bengi exemple net Félix Oazé kwa monstre d'amour na pese bambote bisika zali autuna ozo numéro na ndengi nini mais nga Betima Sengo na bengi autuna nga tozo numéro na ndeni directement a Betima Sengo journaliste. Donc relation déjà salami eza même papa chirurgie ben piano eza ba Kofi Olomide eza ba Weranson oh ba hérité wa ba faire rigolo ba Fabrigas ba Robin Mundibu. Donc baza ba artiste na biso oyo tolinga bango mingi parce que bon ça la fierté musique na biso donc bende les otombwama eza toujours likolo eza ba fali poupa donc tout le monde là et yango moni musala oyo eza na ba avantage eza pe na ba désavantage nango